Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na ye ko partager video ona bandeko nyonso obokolanda ngai pona makambo ya o nzambe atalisaki ngai. Eza pona makambo ya ndeko na biso Yandi Mosi. Yandi Mosi oyo asalaka ba théâtre. Nako partager makambo wana pona nini bon to bondela nanu kolo aza na biso. Pona bato bokolanda ngamba liboso ngai mama Deline na chaîne oya Deline TV to partageaka makambo eza spirituel. Donc to bondela kolo aza na biso na komba tata mwana pe ya Molimo Santu kona bomo ikona bikama papa na pambolio na komisio na netolio po toza malamu mingi papa zwa na lokumu pona bomo o naza na ngona ya ndeko moko na moko wa kolandanga na video o papa kolo titala makambo yo talisaki ngane na partager yango papa na bana no nyonso esika bazali na Yandi Mosi na bandeko nyonso o baza concerné o tokolobela makambo o papa za na nga Molimo Santu za na nga papa za na ndeko moko na moko o nyonso ya yo te za na nguya soki mokete na kombo na Yesu Masia papa pe na sengi Seigneur na bonde na komba tata mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko na nga na eko partager makambo o nzambe atalisaki nga. Eza makambo ya somo nga mona kango somo penza. Na koloba koma na mokili tokozala boye. Ezalaka nasi 2 mois kokoka. 2 mois kokoka tokotaki tosaki prière moko boye. Tokotai mabondeli moko na bandeko. Mabondeli yango ezalaki ya 7 jours tokotaka. Tozalaka na sujet principal na biso ezalaki, pona situation ya ndeko moko boye. Mais toyaki pe na ba sujet na biso pe ka mosusu tokotaki mabondeli wana. Na mabondeli wana tokotaki normalement moko mingi ezala pe ta mosusu na kokota mabondeli na nga ya nga moko na sujet na nga principal na kote ni mabondeli. Mais là na kokota mabondeli na premier jour wana ka to deuxième jour au moins nzamba azotaliso bato oyo ko bondela pona bango. Azotaliso bato oyo ko bondela pona bango donc apesi yo pe ba sujet oyo ya apesi yo ndengo koti mabondeli bongo obondela pe pona ngo. Akopeso pe donc mutu ka alakisi yo ke mutu boye bobondela pe pona ye akolakisa na façon nyonso akolakisa toko moko omona ka ndengo bandi prière no moni mutu moko atelemeli yo liboso donc ngelo bake azosenga aide ya prière. Nde nzamba expliquanga kwa so zo bondelo moni présence ya mutu oyo yebi pe moni présence ya mutu donc ngelo bake bondela pona ye. Zomona okozala ozobondo moni présence ya bana classe donc bondela pona bana classe. Nde sikoyo bandeko na ngai donc makambo oyo esali déjà presque 2 mois nanda oloba mais muteme eloba na nga banda mokona mona to bondela pona bandeko to bondela na bandeko na situation na yebisa bango mais na banda mokona baki na olobango na YouTube ezali nini ezali pona koloba papa Yandi Mosi eza vraiment sujet pona Yandi Mosi o a théâtre bandeko na nga Yandi Mosi na yebiye a partir ya théâtre ndenga sala théâtre commentaire te nzambe commentaire te ba théâtre mingi ezalaki so na question balea na tota ba théâtre leo na tala yango te na mona yango distraction leo na tala na ba théâtre te pona mona yango penda distraction makasi zo te ya batu ne loko te na yebi te siko soki ndeni mais na tika yango vraiment na tika vraiment kala penda donc kala le to tala ngo le na ta ba théâtre soki théâtre na kutu Yandi Mosi azali na ndo sepia na te
Nando sepea na été na ba théâtre ye mutu te ko sepea na mutu te c'est trop dire. Muta sala eloko motemba mo sepela anete te. Nando sepea te ndenga banda ko jouer. Po abanda lo baba bêtise. Elo nando sepea na ba théâtre te ye azala. Po abanda lo baba bêtise. Ba bêtise wana ngele kate. Ngele kate biso to ba Congo. Ba Congo to ba tout moko donc eza des gens die kati na biso donc na lobi te ke bato mosusu. Donc okoza ata mosusu bofandi na bato bozotala na bino ba théâtre ekosa quand même bien mais ya koloba makambo moko bodo komuna do baye vraiment. Donc comme le cause au théâtre na bato to na bana bota ba théâtre il faut ba partir ya dimanche no lekisa ngondi bota la film ba comme place ba opesa ba bise banjo lekisa. Donc ya on a banda ko linga te théâtre so ya dimanche azali nzamba limbisanga ye mo peso ko landa video o limbisanga na banda ko linga te pondenge aloba ba bêtise. En tout cas vraiment yango donc ina zala fan na été ozomone na zala fan na été dona ne saleli na ye ya ba bêtise wana nga vraiment ouf na linga ngote ekota tata muke sikoyo na ndenge pe période moko to yokoyoka ki azobela ki Afrique du Sud azali na malade ya motema so mpe ndeni le Jani akufi le Jani fe akufi nde toyimonaki ele na yoki ka otala yendi mosi asali nini boyeboye le natalonga bimusala neka yango oyo komo mutu akufi ko nzambe na isalanga su mabe moko nga bi tato pardon ozomona nde yango wana oyo ngai ndenge nayebeli ngai na yandi mosi oyo ya théâtre nakolobaki naza fani na ye nde na banda kolinga ndeti bajani ba de Londres nde banda ojouer wana wow de Londres Jani Fai donc ba o akufa nani Dadi Kitambala boy ba nani ba o nani ba ebele kaka bino mo boyebi mais yandi mosinga jamais natika ko sepea na ete na batene jouer na ye moko mutu nzamba sali na sepea na ete pourquoi salanga nini toyebani te nga kutu ye kuta yebi nga te nga nde nayebi epo ye aza star aza star quoi toloba star oui na biso aza actrice na biso donc nayebi ye quand même mais ye nde ayebi na ye nga te mais nga nayebi ye c'est ça ce qu'on a koloba te ki na linga ka ete wana vraiment eza na sensité donc na bande ko linga te ndenga jouaka donc natika koza fan na ete c'est ça sikoyo na ndenge ya koleka mko asuka na mona ye ka na video wana o ya mambo Jani na ndenge pe ba asengi pardon bo na kipa na ngango pete po na yebike ya zabodo makamne o ya koloba ba bêtise donc ekotika na ngo ye ete ayebi te ke ba théâtre bato batala ngo na bana na ndaku na ba mama bokilo na ndaku bokolanda théâtre donc vraiment azo pe ta msusu pe chance te bato ba pese ba conseil pona ba bêtise be ta msusu ba pese ba conseil aboya na ye ko yoka ya préféra ne ka lo ba bêtise bon peut-être yango wana bande ko na ngai to koti retraite na biso a 2 mois passés nazo biso bino nzambe na likolo témoin les mêmes jours ya retraite wana makambo oyo nzambe ndo talisa na ndo partager na bato oyo tozalaki wana na retraite na bato oyo tozalaki na retraite tozali na plus de 10 personnes tokotaki retraite wana je crois plus de 10 personnes sur na compté je crois oyo tokotaki ba prière wana mokolo ya liboso mokwami ndo tobandi no baka mokolo ya liboso ndo tobandi ndeti na minuit sikoyo tozalaki lokola ndeti na journée oyo elandi wana nde pendant ke tobondela bandeko na nga ezalaki kutu ndoto te tozobonda ezali mabondeli makasi tobondela bandeko na nazomona nini nazomona yandi mos alala boye donc namoni on dirait place nga nazali namoni yandi mosi alala boye na nini moko ezalaki lokwa mwa ban moko boye ya mokuse alala boye na position boye botuna nga mutu afandela ye na tolo awa mutu afandeli ye awa nani
babengaki na papa masumu. Papa masumu oka ya théâtre afandeli anatolo. Afandeli pe lokola kiti. Afandeli lokola muta afandeli kiti anatolo na a place oyo. Afandeli. Kote awa ya libumune kota se awa mwana mbali mususu azoko soka telemi atiti boya la fandeli pa mwa ya ganja siko nga na omoni nde papa masumu afandeli yandi mosi awa siko mutu ya yandi mosi ndeti eza koto papa masumu afandi ka boya azoloba kuta eloko te akangaka elongi afandela ye penda boye na motema siko mutu yandi mosi sikoyo alala boye sikoyo azoyebisa nga bando na yebisa bino nzambe na likolo témoin azoyebisa nga bitala tande bazosala nga tande bazosala o sikoyo bande kofandela ye wana kote ya libumune awa kote ya libumune kote ya basi tobabinga oni non kote ya libumune ana sa libumuko kote ya nzoto baya mibali kote ya lisa libumu kaka wa donc soka atelemi omona ke afandeli pa nde ba mike basala baji omona afandeli pa wana ya ganja azoyebisa nga otala nga abimise misu tala nde bazosalanga tande bazonyokolanga bato mibale moko afandelaki ye boye ezalaki papa masumu mais o wana mosusu abandaki kofandele na makasi papa masumu afandaki na ye ka azoloba eloko te mais wana mosusu awa bazalaki kosota azofandele nayebaki ye mpe très bien muta théâtre mpe ka aza plus jeune que papa masumu aza plus jeune que papa masumu nayebaki ye mpe bien mais l'émotion wana nde le na susumuki le kana bandi oyebisa bato mba moko ebungi nga o wana mosusu nani o wana mosusu nde ebungi nga so ezalaki nani mais o afandelaki ezalaki papa masumu bandeko sikoyo papa yandi mosi azoloba na nga tala nde bazosala nga tala oyo banda fandelanga awa telemaka te banda fandelanga na motema telemaka te afina afandelanga kaka tala o mosu ndenge azosala nga wana ye soki atemi ye afandi bu ya ganja gangi na monoko ya papa yandi mosi azoloba tala me puta balobaka basambelaka me puta baloba basambelaka tala bato basambela bakosala mutu boye bato basambela bakosala mutu boye ata yo moko wana azoloba na nga boye bandeko na nga eza mambo ya molimo nazomona epandake tozobondela na ndako tokota ya retraite nazomona papa yandi mosi bafandeli na papa masumu ndimba munga nazokamukanga bi papa masumu ofandeli moninga boye na motema nazo yesu azoba tala me baloba basambelaka bango mibale baloba basambelaka tala mutu asambelaka kosala mutu boye mutu asambelaka kofandela moninga boye akofanda nde bavona muna afandeli su pa ya ganja donc azo nayebisi bino nde nazotala boye donc nga pende esika nafandi na obondela nazomona sene wana boye liboso na nga epuis eloko ezalaki bizarre ye moko papa yandi mosi azotala nga azoloba na nga tala bango makambo bazosala nga tala bango makambo bazosala nga bandeko na nga nde vision anayaki kokata lere ekati apres nde nayaki koyebisa bato tosambelaki kote na bango mabondeli nga alobi nzambe apesi biso sujet nzambe apesi biso sujet tobondela mpona yandi mosi tala makambo namoni boye donc naye kocomprendre seke maladi na motema ezowuta papa masumu wana mosusu azofandele bakote ya nzoto ya bana mibali azofandafanda wana donc oyokaka apita akomi so na baprostate akomi so na bamaladi mosusu bahernie akokoma mpe nango mpo bato mibale ya théâtre bato bazosala yandi mosi boye donc yango wana nalobaki na osala yango video mpona nini mpona kaka koloba situ na papa masumu oyo nga namonaki elongi na ye boye naye naloba na papa masumu ndenge nga namonaki nasika kolanda video oyo bayebi papa masumu batindele video oyo
banda na monango eleki déjà ba 2 mois je crois bandeko tozali na bango babi osala ona video ngai na osala ona video mais natikaka kaka natika mele na ye koyoka mokolo na 21 so mokolo nini nayoki yandi wana akufi mbamuna bangaki nakanisaki yandi mosi nakanisaki yandi mosi akufi ngabi nzambe na ngai o akufi nani mbamuna tali bie o yandi wana mutema ekitaki mwanda naboyi te nalobi te ke yandi wani aza mutu ta kokufa te me naza na révélation mpona yandi wani te naza na révélation mpona yandi mosi epuis naye kocomprendre yango wana toyoka ke alobaki naye koyoka yango le alobai mambo atie na bingaku batianga pili na mutema naye kocomprendre donc maladi wana mutema ya yandi mosi eza na maboko ya papa masumu ya na maboko ya papa masumu na lobi na nga teke papa masumu za ndoki ta moto kolanda nga bandeko na lobi teke papa masumu za ndoki na ye na lobela boye lelo kaka nde na oloba bino lelo oyo na moni yandi moso moni moto so nzambe atali so da likampo na ye moins de likam ne olingo tala oyeba eza problème nini pona koma na retraite na biso na tobondela pona papa yani mosi okoki koimagine te tobondela pona échec air appuyé toloba nzambe bikisa ya bika longola na maboka papa masumu o azonyokola ye na o wana mosusu na bosanaki so ezalaki nani me nini moko eyela nga me lokwa naza sire na ye te nakobeta te mpo ebungaki me oyo ezongela nga eza mwa mobali moko abanda mpe mwa bateatre kala me nakoloba te mpo nzambe akonfirme nga yango te ke azongisela nga soki ezalaki nani mpenza oyo nga namonaki na papa masumu bazokosala yandi mosi mabe bandeko na nga mona milobaka eske baza famille ou bien problème nini eza nini lelo kaka yango mpe motive nga lisusu nasala video o lelo kaka nalandi video yango te nzambe aotala nga pourtant ezalaki te aolanda video wana namoni video batie yandi mosi kasiliki boyeboye kaka na fino na bestre nango kaka nayoki yandi mosi alobi ke azosilika mpo azoloba ke batiaki ye akufi abi mutu atie ye eza mutu oyo asalaka pa ya papa masumu asalaka pa papa masumu ye mutu apiblie ye ke akufi alobi abi nga tozalaki wana estre kaka ye nalandi yango nanu te alobi nga tozalaki na baproblème na papa masumu seleka kala baproblème oyebi ke mbala mona oki bachet de poule na nzoto na bandeko na nga kabi ya bon bazalaka na baproblème na papa masumu esika nga na bai te nasala video noki ekomela papa masumu soki oza moto osambelaka mpo nayoki yandi mosi azoloba na nga na molimo abitala balobake basambelaka ata makambo baosala papa masumu ngai namonaki mikolo euti oleka kuna ozosala video mpona papa kimbangu kolobela makambo ya kimbangu boye nasepelaki nabeta ye maboko me na makambo oyo nzambe atalisi nga ke maladi ya motema ya papa nani yandi mosi ezowuta pa na yo omoni elo na ye nalobake nzambe akotalisa makambo oyo nga namoni me oza na yo mpe ndoki te wana yo mpe ndoki te peut-être papa yandi mosi asalaki yo mabe moko boye soki na mabe wana ta mosu oloba maloba moko maloba wana nde motu ezosala effet na vie na ye tolobela yango mpe bongo mpo okoloba maloba moko mpona motu esala befe na vie ya motu wana do yo mo mpe koyeba te ke yo motu ozoloka motu wana ta mosu papa yandi mosi asalaki yo mabe moko boye likambo boye asalaki yo olimbisa te epuis oloba ta mosu mabe moko boye to likambo moko esalama yango nazosengo na bolingo ya nzambe soki bozwa na problème na papa yandi mosi libere moninga tala moto akomi maladi oyebi esali nga pasi nayebi te soki boza famille soki boza bandeko to ndenge nini me lelo nayoki ye alobi ke bozwanaka na ye problème se eleka kala
nayebi te problème on so bobongisaka e so pe bobongisaka te ata papa yandi mosi so ozolanda nga ngam na oyebi so nzambe na likolo témoin nzambe atalisaki nga nayebi te so pe bato ya famille na yo mpe bakota na kati ya makambo o mais nzambe atalisaki nga susi ya maladi ya motema na yo eza papa nani sans souci nga kuba sans souci ya bato lisu bolimbisi papa masumu susi ya maladi ya motema ya papa nani eza papa ya papa yandi mosi eza papa masumu yango wana siko papa masumu soko oyebi likambo na papa yandi mosi yebake nzambe azomona yo nzambe azomona yo makambo nga na oloba eza teke nakangi yo ndoki papa masumu eza teke nakangi yo ndoki ozala ndoki te nzambe na likolo moto ayebi nga nzambe alobi na nga makambo wana te mais oka amonisi nga na vision amonisi nga na vision pendant premier jour na biso ya retraite tobondela mpona papa yandi mosi okoki koimagine te tobondela pendant 7 jours ya retraite wana na moment oyo ta mosusu kutu nabondela apone te mais soki kaka nazobondela na otanga bakomba so epense ye susu na nini wana nazongisaki suka na maboko ya nzambe yango nasali video oyo surtout mpona papa masumu soki oloba ta mosusu liloba moko boye mpo maloba na biso eza na nguya maloba na biso eza na nguya ta mosusu papa yandi mosi asalaki yo mabe moko boye to asalaki makambo boye toza bato oyo esepelisaki yo te oloba maloba wana yeba yango ta mosusu yo oyebi te okanisi eleka ezosala efe ezodetruire mwa mbala bato ezodetruire mwa mbala bato ekomisi na problème ya motema esali lokwa yo nde moto ofandeli ye na motema oyo nga na moni na vision na ngai yo papa masumu ofandeli yandi mosi na motema ofandeli ye awa yango mona ye nalobake soki papa yandi mosi asalaki yo mabe moko boye papa masumu oza papa limbisaka yo retire ka maloba na yo retire ka maloba na yo ya kokoma na kimia ata pili batie na motema ekolongwa nango ozomona ekolongwa soki osalaki eloko moko so oza conscient ya likambo oyo osalaki papa yandi mosi soki vraiment oza conscient ya likambo oyo osalaki ye soki ezaki ndoki soki ezaki ndoki seke oza conscient mpo na zio na devole so ezaki ndoki seke oza conscient na makambo oyo osali papa yandi mosi yebango nzamba mpungutulendo azomona yo papa nzamba azomona yo tindambe arevele biso mpo alingi te papa yandi mosi akufa alingi te akufa alingi te akufa yo nzambe arevele biso tobondelaki makasi eleki bademo na yebi te 3 mois so ekoki 3 mois na ndimi te ekookoka to mona ndimi te koza ba 2 mois do yango video na ekosala yango bandeko na ngai bandeko boyebi papa nani papa masumu botindila ye video obopese conseil soki papa yandi mosi aloba mabe moko pa na ye to amankaka ye respect mpo kotala boye papa masumu aza mokolo papa mpona papa yandi mosi ta mosusu papa yandi mosi amankaka ye respect ye pe aloba maloba moko boye pe oyo pe esala pe befe ye moko ayebaka te boye bisa retire ka maloba aza mutu soki arefléchir akocomprendre maloba nini ye alobaki aretire ka maloba alobaka na limbisa kaka papa yandi mosi so ozo reconnaître osala papa sans papa masumu mabe moko boye ozo reconnaître que faut senga ta pardon mpo pardon eza force oyo eliberaka bato mosusu so osali ye mabe alimbisi eleki nango bato mosusu osali ye mabe akolimbisa te alobi maloba mo ya komona amankenga akomona boye ka ndenge alobi bongo ekosala pe befe ozomona ekosala pe befe yango biti ya video na nga na ekosala yango oyo mpo na nde koloba nzambe na nga na osala video oyo na oloba nini na video oyo me nazalaki kaka na mposa funa sala ngo mpo nayebaki ke fo ekóma na mato ya yandi mosi ayeba soki azalaka na problème
na papa masumu. Et puis fait comme na mato ya papa masumu ayeba ke nzambe azomona ye. Nzambe azomona ye soki ayebi aza conscient na makambo oyo ezoyela Yandi Mosi na moko wana oyo na bungisi image na ye. En tout cas ndeko nasi okolanda video oyo yeba nzambe azomona o. Nzamba mpuntulendo azomona o. Modele ozo sala mbala batu na molimo. Nzambe azomona yo. Do nzambe tito mona papa Yandi Mosi wana alinga kufa te nzoka ndiza aka nango nzambe. Nzambe apemeta liwa ya papa Yandi Mosi te. Apemeta te. Tina ndenge siko ka 2 mois passé na siso yumeli 3 mois ko okoka. Nzambe eko talisa nde to bondela ki pona papa Yandi Mosi nzambe abikise akangola ye. Po modeli papa masuma fanda kutu akangi maboko na ye abebise longi po otelemise wana ezaka nzambe. Yesu alala kaka boy wana bokangi mutu na prison bofandeli ye aza santé malamu te na oyo azo matela kama azo sala kai na azo fandela kai na liboso ka telemi afandi pa soka telemi afandi pa wana ye azo ganga kaka azo tsanga tala nde ba osala nga tande ba osala nga baloba ke basambelaka baloba ke basambela metala batu comme batu basambela ba osala tala batu basambela ba osala na regrette ponde na bungisi longi ya moko wana mususu na regrette mais on a pensé que Isaïe moyena lobeza te po peut-être Isaïe te et bongi ka fallait ne omoni ndeti papa masumu tina susumuka nazokama papa masumu pourquoi kofandela muninga boy basa bandeko to ndeni namona lelo le nalandi papa Yandi Mosi azoloba ke bazwanaka ba problème na papa masumu kala seleka iska na ekoloba wow papa Yandi Mosi akanisaka makambo eleka te bandeko na nga mukilo eza na makambo mukilo eza na makambo do bata théâtre bosala ke sika moko bozoni likambo boswani bodisite bo ranger boke tina spiritualité tina spiritualité memi pe mutu na mutema bake kotia pili bake kotia pili na mutema mutu eza gentil te ata muke yon papa masumu soko oyebi likambo za conscient na nzoto na ye na nzoto ya Yandi Mosi en tout cas yeba ke nzamba azomona yo ata lelo Yandi Mosi akufi yeba ke nzamba azomona yo po nzamba aza na Yandi Mosi wana po pourquoi ya kolakisa nga voma vision na pendant ke tozobondela makasi bongo akolakisa nga vision na po tobondela pona Yandi Mosi seke nzamba aza na ye aza mwana elembo aza mwana elembo yango na Yandi Mosi conseil nga na opeso nga mama Deline kenda ta kamba lukata mukolo moko beta tu na kamba kende kamba okende sukula na mai ya kamba papa Yandi Mosi kende kamba kende sukula na mai ya kamba epi le ozobondela siko fo yebaka bitumba na yo fo oyebaka bitumba na yo nayebi te soki famille nini nayebi kutu te me na moni papa masumu yango nalobi so osalaki mabe moko oyo etindi afandelo na mutema solola na ye aza mutu tamusu ayokaki kanda ndenge olobi ke bozalaki na baproblème ayokaki kanda tamusu aza na kindoki te abimisi ka maloba mobwe bamaloba bato mosusu ezalaka mabe ndeti nga mama Deline azala mpe maloba mabe so nalobi na olika mabe esalama yango mo nzambe apekisa nga ata baretour expédité nazongisa te mpo nga so nalobi likambo mpona mutu esalamaka me nzambe apekisa mpo eza mabe makasi okozala ndoki te maloba no ezalaka na pawa moko maloba no eza na puissance moso olobi na mutu yo komona ndeka kosali boye manke nga ndeka osali boye kende continue vie normale totala yo ozomona alomona pa ekekanga
me na molimo yo ozoyeba te ofandeli moto na motema yebisanga siko nzambe akosepela na yo moto ofandeli moninga na yo nzambe osepela na yo te nzambe osepela na yo te papa masumu kofandela moninga bongo na molimo eza bien te eza bien te obi lelo edole na yoki kaka do na extrait wana kaka ya video wana ekote na asika lelo vendredi oyo le alobi nga moto apiblie ke nga nakufi eza nga te nakufi me moto apiblie ke Yandi Mosi akufi eza garçon moko boye soki komine soki nani asala papa masumu asala papa masumu nga na papa masumu tozwana makambo boye si tolongwa eleka nango kala nayebi te makambo ni bazwanaka na papa masumu en tout cas nayebi te vraiment en tout cas nazalaki kutu na besoin ngabi nakoluka numero ya Yandi Mosi nayebise makambo oyo me papa masumu ena benge na telefone eza te il faut ka naloba boye po tamsu ya kozwila ondeni nayebi te me bato mpe bokozwa video obotindila ye obosola ne bopese conseil soki ta mosusu aza na ye na kindoki te po eza na deux sens akoza mpe na kindoki papa masumu aloki na ndenge kindoki akoza mpe mutu moko akotani baloge soki nini amemi kombone na ndenge baloge asali priere kabalisika ezwi ye me na molimo nzambe azomona ye papa masumu afandela papa Yandi Mosi na molimo emona na bongo ekoza mpe maloba kaka nde nazokoinsiste yango papa masumu mpenza na bondelo na bolingo ya nzambe libere papa nani soki asalaki yo mabe limbisa zwa motema kolimbisa nayebi te mpo komona boye papa Yandi Mosi azalaka vraiment na monoko ne ezala kilo te mpo abimisa peut-être abimisaki maloba moko amankaki yo papa masumu limbisa kaka limbisa retire maloba oyo olobaki retire maloba longola kanda mpo moninga azwa kimia na sante na ye biso tozobondela mpo na ye tozobondela nzambe atalisaki tozobondelaki mpo na ye mpe de temps à temps moko nabondela apesu mpo na ye soki nakanisi yango en tout cas oyo nayaki kopartage nango yango wana epuis apart bango bato mpe tozala bien biso na biso mpona nini koloka na biso mpona nini kosala mabe biso na biso eza bien te toyebaki nzambe amonaka nyonso mutu te aza mopaya ata soki oloki mutu akufa yo kotikala mikolo boni ata soki olobi kete naza na jeune naza na 30 ans naza na jeune na 20 ans bana 25 ans bakufaka ata 22 ans bakufaka so olobi kete nga mpenza bonne santé ata naza na ba 60 ans yebango ke naza na nzoto makali naza na 60 ans okokufa mpe na 61 ans nani yango akotikala ebende na mokili oyo nani akotikala pourkoi okoki epesa moninga maladi collègue no mosala nayebi te so baza bandeko to nde nini nayebi te ozomona pourquoi soki eza vraiment conscient yo moko oyebi te papa masumu en tout cas nzambe asunga yo mpo ata mabe oyo ozosala soki eza conscient eza ka lisumu mpo na nini maloba oyo oloba ekanga moninga yo fo retire maloba wana obi nzambe amankaki nga me nalobai maloba mabe soki eza maloba oyo nga nalobaki yango oketalisa mwana mwasi wana mama wana kuna na France oketalisa ke nga nafandela Yandi Mosi pardon nafandela Yandi Mosi na motema kololimbisa ngai nga mpe nalimbisi ye na retire maloba wana akoma bonne santé azala bonne santé na libere ye en tout cas papa masumu loba bongo sala pende loka bomo mbala bato azwa kimia mpo lelo oyo ntango na mutuno papa masumu soki Yandi Mosi akufi eza yo soki Yandi Mosi akufi eza yo yango retire déjà maloba no bien avant retire mpo nzambe akomona yo moto bomi ye retire déjà maloba no bien avant mpona o mwa mobali wana nga na bosani wana mosusu azofanda lelo bato mibale ya théâtre kaka
ya théâtre kaka na yebaki mpe elongi ne bien boye mpo nazomona bango mibale boye na nani na papa masumu na mwa mobali wana ya théâtre mpe kaka aza mpe jeune ke papa masumu jeune ya bajeune garçon te mais aza mpe jeune namoni boye nayebi ye bien baza kutu bajeune oyo ya théâtre lelo oyo te mpo ya bathéâtre lelo nga nayebi bango te bajeune oyo bayesika na théâtre nga nayebi bango te donc aza mpe nza mutu mpe akala na théâtre mpo nayebaki elongi yana très très bien ye ata natangi nkombo ne te sikoyo nzambe azali nzambe azomona ye nzambe azomona ye tokomi temps oyo makambo bato baosala na kuku ezomonana na poasa ezomonana na poasa donc oyo ka nayaki kopesa conseil na papa masumu yango oyo en tout cas zwa place ya kolimbisa papa Yandi Mosi soki asalaki yo mabe limbisa libere ye mpona tata oyo mosusu wana azomatelaka ye wana azofandelaka ye lokola kutu natangi nkombo na ye te awa ye nayebi te donc nzambe kaka moto akutana na ye nzambe akutana na ye mpo soki alandi video oyo akokomprendre ke eza ngai pe ozomona nde naye kokomprendre seke papa Yandi Mosi apaa mpe problème ya motema akoza su na problème mosusu yango mona baprostate bamaladi mosusu eyeyeye mpo azofandi ekokoze kaka mabe makasi pourkui akosala moninga boye bandeko na nga bino bato bokolanda soki bokofinga soki bokotyola soki bokoloba na nga nini etali bino nga naye koloba mpo ekomela 2 personnes oyo mpo na 3e personne wana ye totaleka na molimo ye na molimo kaka nga nabosani ye me nzambe abosani ye te nzambe arevelaki ngango abosani ye te ozomona baoyo boloba na bino nga naye koloba ngo papa masumu akoyeba ke lokola kutu nga kutu na confirme déjà ke baza na problème bazalaka na problème se leka papa Yandi Mosi alobi yango papa Yandi Mosi alobi yango bazalaka na problème na papa masumu se leka kala oyebi ke mbala moko nga mona tali nga eloko mpe na santaka mpe nzambe alingaka naloba ngo ozomona yango papa Yandi Mosi ntambo na obanga nzambe alingi yo makasi oza vraiment mwana elembo oza parmi bato nzambe balingi kutu liwa na bango te ntambo aka na obanga nzambe ezala na molende bondelaka makasi koluka problème na mutu te soki yo osalaki papa masumu mabe sengai pardon so oza na niongo na efuta po yango nde elingi ememo na liwa soki okufaki te eza mpo nzambe moto alingi mpi nzambe alingaka bato babimisa babétise te ata soki batéâtre bien sûr eza théâtre mais luka ta rôle mosusu ojuwaka ya babétise wana esepesaka biso bana nzambe te eza bien te ata moke tosepelaka nango te ozomona nga natala kutu ye kala apa makambo ya jani natala ye kala naye kotali na makambo ya jani banda makambo ya jani eleka togumeli déjà mais oyo na oyebisa bino eza makambo ya quelques mois awa nga na ya koyoka ke batia ye pile na motema leri jani akufaki ndenge asalaki babétise na ye wana asalaki mpona makambo ya jani oyo bato basepelai nango te wana ere alekaki asenga pardon binga kutu batianga pile na motema ozomona donc nzambe amona biso baoyo bozwa video oyo botindela papa Yandi Mosi boyebisa nzambe aza na ye akoba kaka na kobondela abondelaka epuis aluka moye akenda ta kamba akesukwa na mai ya kamba donc pili wana akokende mpe rendez-vous balongoli yango mpe obi etikali kaka lokola etiketi motema ne ezongi très très bien nzambe asunga ye nzambe amona ye abundela ye akangola ye vraiment boyebi mutu soki nzambe alingi ye bato nzambe alingi so ozobondela mpona mutu wana nzambe akokanisela o bao bolanda nga soki otie priere no moko otie Yandi Mosi na priere moko otie Yandi Mosi na priere mpo nzambe alingi ye alingi liwa na ye te
le yo ozobondela otie na priere eza loko sepelisa nzambe osepelisa nzambe ozomona mpo eza na bato mosusu babondela mpona bango te me yandi mosi aza moto fo tobondela mpona ye aza mwana ya elembo aza mwana ya elembo ya nzambe po pourkui nzambe aboya liwani mpe akolakisa biso tokoti bapriere na biso nzambe alakisi biso kaka yandi mosi ndenge bafandeli ye na motema na papa masumu na ndeko mosusu azomatelaka ye yoka nayaki kopartage na bandeko nyonso antuka tobondelaka mokili eza ya kobeba tolinga mpe te tozwanaka baproblème na bato ozomona surtout soki ozwi problème na motu lingo ozala toujours na raison lingo ozala toujours na raison mpo so oza na raison na yo nzambe aodefendre yo makasi nzambe aodefendre yo tozalaka toujours na raison mpo motema moto oyebi te mitema bato mosusu ka bosalani ne mabe ka boye boswani ne ofingi eloko ya mabe esali ye pasi aotika te oyebi te bapriere nini akobetela yo makambo nini akolobela yo bapriere kabalisiki bien sûr ozomona yango wana kaka nakokaki koloba nzambe amona papa masumu nzambe amona o papa masumu kozwa yango mabe te kozwa yango mabe te yo moka nde motema no tokeka tozonga motema noka moto eza témoin soki mpo osalaki yango na kindoki nzambe kaka yebaki nzambe azomona yo tika makambo wana soki mpe eza kaka ye mo te eza so na bato mosusu ofandela bongo tika na yo mpo nzambe azomona temps ekomi mabe yaka no kati na nzambe yaka no kati na nzambe pourkui nzambe fatalisanga kaka ndeko wana mesa nani komne nani yandi mosi ke tobondela mpone me atalisinga ndenge azosufrir pourkui atalisa ye ngana seka aza mpe na mposa message oyo ekóma mpe pano papa masumu mpo oyeba mpe peut-être likambo oloba noka likolo oyebaki ezosala impact na vie ya moninga ezodétruire vie ya moninga nzambe azala na moko natiki bino kimia na Yesu Masiya ezala na moko donc oyo bolanda message oyo donc lere ozobondela soki nzambe otia na motema obondela mpona yandi mosi bondela mpona ye po aza moto nzambe alingi liwa na ye te yango moni pendant retraite na biso ya 7 jours nzambe atalisaki nga tobondelaki vraiment tobondelaki nzambe azala na biso mpona papa sans souci mpe nde ka tolobi ye aza moto aopesaka conseil bao basolane bapesa conseil aretire maloba alimbisa soki papa nani asalaki ye mabe nzambe amona bino kimia na Yesu Masiya ezala na moko amen.